Merci Bandeko Babolingo nakoya na plateau na biso ya Destiny of Africa production à niveau ya Australie en direct de l'Australie. Vraiment ozali kake beti vraiment ya makasi na mokolo ya lelo. Ya papa na biso président na biso ya Tshisekedi aleki na kokufa. C'est pour cela na koyamba na plateau na ngai ndeko na biso azali pe quelqu'un ou bien moko ya ba combattant na niveau ya Australie na koleka ko senga ya se présenter et puis na tune mituna aipsasoni vraiment au juste za koleka pour le moment na niveau ya Congo RDC. Bonjour ndeko na biso, merci na koya na plateau na biso ya Destiny of Africa production ozali kake tozwi lelo na mokolo ya lelo ya papa na biso akufi na ebité eloko ni oza nango ya koloba na peuple congolais et puis na ba combattant nyonso ya monde. Merci Nico Lopez, merci mingi, merci na émission na yo Destiny of Africa et na sepeli mingi na koya na yo awa na oesika pona koloba mwa muke na oyo ekweli biso. C'est une émotion na kanisi to kozala trop large te na ba commentaire juste ko pesa moi muke oyo to kanisi na eloko na pas soki to lobité kozala pe na sensité. Bon comme ranga monsieur Placide Nkoso et nazali congolais et je crois na ko suka ko se présenter wana kanisi a partir ya ba image salemi le loté c'est que zola ezako la qui nous sommes dans l'IDPS donc ezabilo mo esema depuis kala c'est que tozali ba combattre IDPS pe grâce na IDPS ne tozali awa na mboko yo Australie IDPS ezali eloko nzete oyo esali ke biso to koma na Australie pe to mona o tozali komona awa. Merci Ndeko Placide na présentation na yo kaka ndenge boyoki aboko kende un peu further bon na ba détail belé sur yé pour il y a un peu de choses privées OK nyoso ko montu nyoso ko mona ba image akoyeba la personne qui parle azanani bino moko boko ko développer na ndenge bo mona ba image na bino vraiment sikoyo na ngonga oyo le vieux le président notre père Tshisekedi akufi et loko nini juste bozanango en place ou bien loko ni bozo kanisa comme programme pour na sala comme le combattant en dehors du pays. Bon, c'est difficile ko kanisa programme ou nini je ne saurais pas vous dire en détail et loko salema. Mais d'abord réaction à chaud na liwaya Etienne Tshisekedi. Na kanisi tozali na ba o ba benga ba père biologique, c'est-à-dire ba papa o ba boti biso. Pe tozala bato mususu ke na vie na yo a marqué yo mususu koleka même papa ya boti yo quand ti moto kola Etienne Tshisekedi azali moto oyo na koko tia ye lokola papa oya boti ngai si plan politique si plan ba expérience à vie si plan ba conseil et il reste tout alors na kati ya IDPS na kanisi na koti na IDPS nazali na mona moke na bali na université na kati IDPS pe mbala liboso Etienne Tshisekedi aya mingai. Je me rappelle na 94 na keiko pesa ye rapport parce nazalaki secrétaire fédéral chargé à mobilisation estudiantine na kati université Kinshasa et tango amoni ngai aseki poste oyo tozalaki kokamba na nzoto ya moto aseki alobi ambo aseki po nazalaki nzoto kemingi aseki mingi alobi courage l'IDPS vous appartient. To vivre IDPS na université IDPS to yeba exilé na IDPS Brazzaville to servir IDPS to komi awa c'est difficile liwaya Tshisekedi ezali pasi lelo pona biso non seulement comme ba combattant IDPS comme ba membre IDPS comme ba cadre IDPS mais pour le peuple congolais non seulement peuple congolais peuple africain et peuple du monde Etienne azali icône azali lokola ba Lumumba azali bato o ba marqué histoire politique ya Congo ya Afrique ya monde entier na kanisi disparition na lelo e kozala loko moko ezali loko ba congolais te ezali loko ya continent mobimba loko ya monde entier bon lokola akufi ezali passe na koki koloba ezali lokola na kati ya ebale moteur ekufi bozali na kati ya masuwa moteur ekufi mbongeza makasi bokomi bilela bobila kwa kusala te to sala nini na kati yote Ndeko Placide vraiment liwa il y a président Tshisekedi déjà tragique et puis en plus nini bon décès naïe vraiment ça sonne mal et sonner mabé juste après réunion qui s'est passé au niveau ya Congo à l'Eka Kinango
et puis liwa ekokwesama et comme il le pas papa na biso mais au juste les animaux déjà il y a des murmures au niveau il y a Congo Kinshasa et par-ci par-là dans le monde il y a qui non le vieux a été empoisonné et ça peut être peut-être bon je peux pas citer le nom le vieux Kanambe ou bien qui que ce soit ce qui s'est passé bon on ne sait pas mais réaction juste c'est quoi ils ont sonné mal sur le décès à le président Tshisekedi. Bon, ndenge olobi ils ont sonné mal et moi je suis chrétien nayebi que moto nyonso azali na libandela pe na suka Etienne Tshisekedi abotamaki pe akokufa. Ça c'est un principe inévitable pour moto nyonso. Donc liwa na lelo et c'est le cas surprise parce que moto moko te ayebi ate liwa na ye. Donc ekokoya c'est tout à fait normal akomi mokolo c'est vrai amoni papa simingi na bitumba boni na politique et ba malade bandi lelo te bani mwakala ce qui akufi na ndenge ya bomoto c'est tout à fait normal ça arrive. Mais en tant que chrétien il s'assoit moko mokonzi na biso ya Bible Jésus Christ ayibisi biso ezali ko pesa ngai na se référer na yango alobi mwana ya moto atinamaki po akufa mais mawa na moto oyo akozala libaku ya liwa ya mwana ya moto c'est tout à fait normal. Etienne Tshisekedi devrait mourir lokola moto nyonso mais mawa na moto oyo azali responsable ya liwa na ye soki ezali nzambe te. Pourquoi? Parce que croyant que osali eloko pour réussir coup politique mais oyebi te eloko esalemi nayebiso eloko moko na bane 90 à partir de 90 tant maréchal a fait discours na ye na bane 98 ans Kabila koti il dépêche comme qui na désordre tendance contact mi balé il y a eu une catégorie de combattants oyo basengaki que tout transformer IDPS na parti armé tous ba armes parce qu'on a compris que c'était difficile bamsu balobi te to kosala boto kenda kaka na combat non violent désolé kota kina tele le zalak. Donc si Tshisekedi a réussi à contenir à cause de son charisme ba combattant sur IDPS mais lelo ce qui a accueilli ba combattant oyo bazali déterminé ba zwa pouvoir na ndenge mandoki nana ko contenir bango. Etienne c'est celle qui le contenait qui disait non 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 on ne peut pas verser le sang à cause du pouvoir. Mais si le vieux accueilli si juste tout baba éthique pour le moment qui peut défendre notre pays qu'on soit poste naé comme il a été responsable dès le début na bakambona nyoso mais pour le moment on a habité exactement avant de comment on prend un poste ça ce n'est pas tellement un problème parce que Tshisekedi c'est Tshisekedi il est parti personne ne peut remplacer Tshisekedi. Mais c'est quoi to suka wapi na ndenge ya charisme na ye pas na ndenge ya parti na ndenge ya charisme na ye moto ko remplacer ta kei na ba étoile na nyonso tu ya charisme na ye mais na nina la kiso que moto oyo soki moto azali sima ya liwa na ye asali un mauvais calcul. Je me rappelle tango Hippolyte Kanambe oyo ba Congolais basali ko benga Kabila le Rwandais quand il est venu au pouvoir quand il a pris le pouvoir raison moko ba ko pesa na bato ba pesa ki ba collabore ba pesa ki pouvoir balobi nini on craignait la réaction de Kadogo parce que Kadogo va venger Kabila le père. Balobi que kobanga ba réaction ba Kadogo na Kinshasa pour que Makile se panate la seule personne qui pouvait contenir le Kadogo et c'est là qui Hippolyte. Yango ba pesa pouvoir pour contenir ba Kadogo ba ça des autres na Kinshasa afin d'éviter le sang des Congolais et le sang des Kinois sopana. L'une des raisons ba pesa qui ce qui n'était pas vrai parce que le sang des gens de Beni est différent du sang ba Congolais koufité. Kabila pas bomi mingi. Mais alors, qui peut contenir les combattants violents à l'Okola Tshisekedi? Ça, c'est un problème. Donc, tout est possible. Tout est possible. C'est le Tshisekedi qui contenait les gens. Il est parti, tout est possible, le pas combattant. Parce qu'il y a toujours une tendance qui tient absolument. Il y a aussi Mamandoki. Nazali ko la question na yo. Tshisekedi accueilli, on ne peut pas parler ça. Il y a pouvoir na lelo. Accueilli, on doit respecter son âme. Te ba cérémonie ici là. Accueilli. Eh bien, il dépêche d'aller partir en Zélati. Ils allaient partir à Mounine, la Katia Congo. C'est le premier parti politique il y a Congo. Tous allés dans Bazali c'est un parti organisé. Tous allés dans congrès, tout est là. Succession na Katia parti, ils allaient là il y a Boété. Tous allés premier congrès tout ça là qui va rapport final bloc tout Bazali comme on est en Go. Tout est là, bien précis. Donc ce qui fait que départ à Tshisekedi
Ce n'est pas un problème qui va créer les désordres partis. Congrès Zali, ils ont un parti, membre fondateur Bazali, à partir de on va se réunir et que ça les. On ne peut pas parler ça aujourd'hui parce que c'est un problème, il y a qui va remplacer sécurité. Mais la mort de sécurité est irremplaçable. Et ce qui va se passer, c'est, je crains, je suis combattant, je crains. Alors, le Oyo, par rapport à l'émotion Oyo, ils allaient couper Sanga Mawa. Mawa Mingi, pourquoi? Parce que quand je vois ces partis politiques, je vois les DPS, je vous dis, c'est le parti qui a rendu des femmes veuves. Des hommes sont restés veufs. Les enfants sont restés orphelins. Les jeunes ont vu leur avenir éparpillé, leur destinée s'envoler. Bakoti ba prison, biso tozali kolobawa, avenir et baby. Batu ba koufi, batu à cause de ces partis. À cause de l'IDPS. Ma génération est baby. Combien de veuves au Congo à cause de l'IDPS? Combien de veuves au Congo à cause de l'IDPS? Combien d'orphelins à cause de ces partis? Le ce qu'on t'a dit, na Liban na diaspora. Bato combien sur tendance? Au Congo on a plus de 80% babimi pour na partie IDPS. Et papa, ok, paix à ton âme. Au tiki biso nakati ya o bakinga ba baka iolela. Mais non, pas iolela. Na ndenge que toujours pouvoir te. Mais maintenant c'est encore une occasion Congolais il y a solo sala qui mosala. Il y aura plusieurs Tshisekedi qui vont être ressuscités dans l'intérieur du pays, dans la diaspora, dans la Kinshasa, ba ko mebele. Paix à ton âme. Mais alors merci papa nakatiete vraiment pour le moment nangongo yo tension zamabe na niveau à Kinshasa. Il paraît qu'il y a moi batak au niveau à résidence il y a président Tshisekedi. Il y avait des bombes lacrymogènes aux Alaki qui boivent Kuna pour que Batouba se rassemble sur la président. Est-ce que Bloko wana au juste eza nini n'habite sur Zali na ba info wana eza koleka na niveau à Kinshasa? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que Zali lokola suite il y a épisode moko ya film Bozali Kolanda. C'est lui qui a conçu ça. Eh ben Azali ko planifier pas ce qui peut se passer. Yango na lobaki. Qui peut contenir ces combattants le coup la tiki d'accueil. Et bah yebi yango. Ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais il se trompe. La révolution n'a pas de formule. Révolution c'est la formule T. Parti c'est là qui parti non violent, tout ça lit non violente, tout ça li ko kena malem et au cas qu'on a dialogue. Mais qui est bénéficiaire de Yaliwa Tsikedi? On a ce que vous allez question point d'interrogation là. Qui est bénéficiaire? C'est Hippolyte Kanambe. C'est comme ça que les gens ne voulaient pas dire qui a tiré le rang de Kabila. C'est lui qui a tiré Kabila le père, c'est lui qui a bénéficié de la loi Kabila. C'est Hippolyte, c'est lui qui a tiré Kabila. C'est lui qui a tiré Kabila. Et il a bénéficié de son pouvoir. Eh bien, c'est le croix qu'en tient Tshisekedi a manipulé opportunément à passer na sango pour que à ça le changer constitution, il se trompe. Mais c'était erreur du côté il y a président Tshisekedi a kondima ko sala ba dialogue wana parce que c'est à cause de ce dialogue là où il est poussé que peut-être ba makambo et comme libiso lelo pour il fallait pas vraiment ko kenena niveau wana ba dialogue, peut-être il fallait ko simba minduki pona ko zwa poste ou bien poste na kati na mboka ya Congo. Exactement. Mais je préférerais que le lot, tout le makambo ya pouvoir mingi tout le bakali ya Tshisekedi. Mais le coup de poser question na kotika yo na boulou ekeboité na ko pesa yo quelques points de vue. Ça c'est tout à fait normal. Et tous allez na un politologue a comment mingi na makambo politique a comparer Orbash a comparer politique na médecine. Alors bien que ndenge moko kazaka na médecine ceux qui mutazana malade makas ba pesa ke ba kill d'attaque. Augmente lequel aux a paludisme au Kébou, mais là, 10 comprimés, 15, parce qu'il attaque pour un microbe. Dans la politique, c'est un dingue moko. Il y a des fois quand il y a une crise forte en politique, ça exige aussi des coups d'attaque en politique. Peut-être que qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être dialogue ou les animes. Mais non. Et là, quand Hippolyte a sali na Katia Congo, ils ont mérité cure d'attaque politique. Il ne fallait pas apporter ce problème de dialogue, tout ça. Oui, c'est donner au moins un plan de sortie, fenêtre de sortie à Kabila. A comment respirer? Tel là, comment Sabango. Pour passer 4 non, 5 non, 3 non pour le Premier ministre.
Est-ce qu'ils pouvaient parler comme ça le 18, le 17, le 18 décembre? Non. Parce que affranchir, na ba collaborer ba sango, ba pesier opportunité pour abima le 19, tant abima le 19, azui manzaka. Azui makasi, a commis qu'on décide na elsi comme aller kolobate. Ba pesier maloba à cause de ce dialogue. On pouvait finir directement avec Kabila. Facilement. On va en parler après. Na kosenga la yo soko 8 ans, tant que molimo nego kita na mabele zongelanga tout ça la émission spéciale politique. O tokoloba asa moto. Asa parfaite. Certaines erreurs politiques, ouais, ça là qui te soulever yango. Et certaines avancées politiques, ça là qui te soulever yango. Parce que le combat continue jusqu'à la libération. Parce que le combat au Congo, il y a des problèmes, il y a partage de pouvoir, il y a des problèmes d'élection, il y a des problèmes, il y a occupation. Le Congo est occupé. Nous allons ce qu'on a deuxième série à colonisation, il y a Congo. Avec le Rwandais et politique Kanambe Namutu. C'est ça le problème du Congo. Que les gens ne veulent pas en parler. Et que Herrera Mouna Bassang Bassali, c'est qu'ils croient que quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes va faire partie d'un dialogue, d'un accord. Mais c'est grave. Merci, Papa Placide Ndegonabiso. Merci, chers spectateurs. Tourons à la bino après quelques minutes. Tourons moi break. Tourons la masolo Nabiso Nandeko Placide ko développer moi mukie to eba nengeni ni ko luka to pesa la bana mboka. Nini oyo bana Australie ba combattre en Australie baza ko kanisa ou bien baza ko sala nini eleleli na bango za ndenge nini et puis to continuer à partir de cela. Merci Tozonga. Tozonga Kalaming qui après juste quelques minutes il y a break Tozonga sur le plateau de Placide. Il n'y a pas de problème. Merci parce que le baptême à niveau de l'Australie a dit que ça là na wuti ko bien déjà doyen professeur Mwamba toko solo là de toko ça la pour niveau australien parce que les alliés les Camerounais chaque état to bien toko ça la ou bien to coûte ensemble ça c'est un programme qui sera discuté peut-être na week-end oyo. Merci Tozonga la plateau na biso dans quelques minutes. Merci. Merci Bandeko Babolingo na kozonga sur na plateau na biso ya Destiny of Africa Production. Vraiment masolo na biso ya lelo tozo kolobela sur ya DC ya papa président na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufi lelo na niveau na mboka na biso ya Kinshasa. Vraiment na plateau comme je vous avais dit comme je vous avais présenté toza na ndeko na biso Placide Nkoso o ayaki lelo a lobela mwa mukie sur point de vue ya makambo eza koleka na Congo ya DC ya président Tshisekedi. Merci ndeko Placide na acceptation na yo ya koya na kati na place na biso sous merci na patience na yo po to continuer masolo na biso ndenge place to sukelaki vraiment eloko nini oyo oza nango na idée ya kosala na niveau ya Australie awa eloko nini bon eza plan nini programme nini ngo sala o sala ngo na niveau Australie awa na ba combattant nyoso bien yo za nani pe en juste au juste du côté poste au qui attend que combattant na niveau Australie awa vraiment habité ce que vous répondre. Oui, merci nakati ya Australie d'abord pour na auto zali ko planifier na ibisi yo zali un peu tôt ya ko pesa programme tout ça les émissions lokola émission à chaud réaction moko ye ya mbaraka lokola papa akufi et nasi na bingaki déjà doyen na biso na Australie na IDPS professeur Mwamba azali na ville ya Melbourne na bengi ye pe a pesinga promesse ki akobenga nga samedi poto organiser quelque chose parce que zali eloko moko to kosala d'abord na niveau na biso awa d'abord c'est un problème de mobilisation et mobilisation pas ya koyebisa bato que Etienne Tshisekedi akufi parce que tout le monde le sait
Dans le cadre de l'organisation, vous allez à Melbourne ou bien vous allez à Awa, na niveau de Tasmanie ou bien Ndengeni. Exactement. Yomoko yebi que Australie c'est tout un petit continent. Donc mboka ezali munene mingi tokotala est-ce qu'il y aura possibilité ba combattre bazali musika basa na baita na bango, est-ce qu'il y aura possibilité ba combattre bazali pembeni ba sanga na place moko tozali ko tala ndengini toko zo précaution na likambo wana. Donc ezali un peu to pona ngana pesa au programme, mais déjà tout le monde le kola mutu so yebi likambo wana suko esengeli ndeko pesa information na o etali programme koya. Mais niveau ya eta na biso awa ba o so bazali kola na ngai boye ba que to sito sali déjà moi programme awa mututu azana temps ko leka wa ko s'incliner devant longi ya kondo na biso papa na biso père ya démocratie aya ko s'incliner moi fleur ezali oyo kotika pona ko saluer mémoire na ye nde totali programme to ko sala na ngonga ekoya. OK, merci ndeko Placide na yano na yo mais na ngaka na yebande na ba na poser quelques questions juste yo ozali nani nakati na nakati na ville ya Australie comme combattant, tu es qui, comment bat baebeli ndenge nini, est-ce que ko ba mamu ki te bat baeba ozanani? Bon, les gars, na qui na début, merci ko na présentation ngai na linga kanalo ba mingi te Italie ba poste ndenge nazali ko sala ni na kati ya parti nazali na mais yo zali journaliste yebi o tozali pona IDPS pona tozali ko sala pona IDPS awa et le ko zali plus important bat baebela ke tozali ba garde fou IDPS awa na Australie. Tozali ko militer chaque jour na tana ndenge oza ko mona makamza ko likana mboka, on ne croise pas les bras, nous travaillons pour les partis mais na Italie organisation awa. Effectivement, Congo ezali lokola ndako ezali kozika. Soki ndako ezali kozika, okomona o mutu akoya na mai, o mutu akoya na zelo, o mutu akoya na eloko boye pona moto. Il n'y a pas une formule unique pour na moto. Ce qui fait que pendant le combat na lingakana ba poste te ba isa na sensité. Bon, moto nezaka juste pour batu baye ba juste pour toza ko lobela masolo oyo en dehors du pays ezali musika na Congo, Australie vraiment ezali mboka moko musika o presque ba msusu tam msusu bayebi yango te na niveau ya Congo, bayebi mboka Australie te eza bien pour batu baye ba yoka et puis tam msusu ko sala ke batu ba nduluka pe baye ba pe Australie ezala wapi. Nazali moyangeli ya IDPS na kati eta na biso. Merci vraiment bandeko toyebite loko nini lelo toko loba na mboka na biso ya Congo, toyebite nini nzambe alingi pona biso ba congolais, toyebite au juste ezali abomination ya bakoko na biso ya kala o ezali kola na mboka na biso Congo ou bien ezali nini. Toyebite soki lelo nzambe za koluka biso pe ba congolais tobeta mabolongo na biso to lekana kosenga bolimbisi kolekela o ezali makambo oyo bakoko basala ya ko adorer o ezali soit ba président ya kala makamukili ki toyebite pona lelo na mboka na biso Congo ezali na krik moko oyo toyebite o juste tokosuka wapi na yango bana ya Congo na yebite Zambe alingi biso to sala nini papa na yebite est-ce que bozali na projet nini ya koluka ko contacter famille ou bien délégation moko ya kotinda na niveau ya Congo pona ko sympathiser na famille de notre président Etienne Tshisekedi ou bien ndengeni. Merci ezali mutu ya moko munene ndeka kana lobby ezali un peu trop tôt to ko benga to ibande ni akosala c'est sera même possible ya kosala délégation ko matekuna ezala niveau ya espace Schengen ko mata na niveau ya Bruxelles place Bembezali ou ko na Kinshasa. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut drapeau na biso pe awa ezala représenter mais eloko na ko mekape ko ete ko souligner mamoke na o etali ba enterrement na ye Tshisekedi azali moto ya salon te aza moto ya famille te. C'est-à-dire quand on parle de Tshisekedi aspect wana ya famille biologique longola ka yango mingi ba jone bo sala ka makasi bo longola Tshisekedi na aspect biologique bo zoka lokola moto moko na Bible abengaka Melchisedek ba lobi azalaki na papa azalaki na mama. Tshisekedi il faut le prendre comme ça, il est le père de tout le monde. Il est la mère de tout le monde. Oui, Naboïté Azali, père de tout le monde, oui, bien sûr, mais il a aussi un père ou une mère biologique. Oui, que peut-être ressentir douleur un peu, makasi kolekatana, combattant, bazobenga combattant, tayo, pour makila, non, source à provenance ya mutuana, ezaka source à provenance ya mutu. Ozomona yango ke nazo senga ke ezali nino juste oboza ko planifier. Oui, il est le père de tout le monde, mais
o naza zali sur point ya famille na biologique. Oui, c'est bon, juste pour on a tenté ce matin à plus d'une fois à contacter Félix à répondre ngate. Je sais que l'émotion est un peu difficile à kobenga sikoyo na komeka komona bakade musu ya parti kobenga bango koyeba et surtout na niveau ya famille. C'est que Félix Tilombo azali mieux placé pour faire un programme, mais c'est un peu difficile. Azali moto tala place est difficile. Mais na souligner aspect moko lobi wana. Yeba ke ndenge na yebisaki yo c'est que lelo a marqué a BBC a bongisi pe atina iolé la vie à bato mingi. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus considéré par bato mususu koleka ba père biologique na bango. Ça c'est très important. Ça c'est un aspect aussi à koyeba que Tshisekedi a comment à niveau moko tel que moi na musa ko boya kolia bato bakofi combien je ne saurais pas vous rappeler histoire ya ndenge bato ko na Tshisekedi. Osali komona yango. Mais je peux vous dire que ça n'a pas papa o ba pekisa ke bana bango ba bimate. Na ba sérieux outi ko leka ba 19 21 tout ça ba papa musu ba bisa ki bango bana ba bimate. Mais bana ba bité tozo ko landa Tshisekedi. Alors, un enfant qui dit comme ça peut ko kufa. Voyez un peu le sort de cet enfant, voyez un peu le sort de cette famille. Donc, pour na Italie ba enterrement na tous allez en contact ko benga famille, je vais encore tenter insister na benga famille biologique, pe na benga ba famille politique to ko ba o to ko sala. Oh ba ko sala. Mais une chose est vraie aussi c'est que c'est que ba ko kundaye lokola mona mukete et attention parce que azali musicien té, azali star moko ya nzela té, azali le côté que pouvoir récupérer yango parce que et ko risquer ezala lisusu élément moko très difficile pouvoir gérer yango. Donc eloko wana na ko garder encore ba réserve parce que azali un collaborateur. Ba collabo musicien ndenge basalaki ba oyo pe na milimo na bango ba Kester Menea ba Marie Misamo ba Papa Wemba, eh ben ce sont des collabos qui accompagnaient le pouvoir en place. Mais ce qui n'est pas un collabo. À commettre barrière politique comme tout homme, c'est possible. Mais son combat nous montre que Azali un collaborateur. Donc pouvoir en place akeba na oyo akosala pona ye. Akeba ceux qui ba combattre ba lingi ba salo ba kosala ba gérer bango. Ba gérer ba combattre mais ba imposer bango te na enterrement ya Tshisekedi. Tobando koma na suka émission na biso ndeko Placide nini ozana comme message ya kopesa ba combattants nyonso dans le monde ou bien ya ko calmer moral na bango pour le moment tous les combattants moraux les alliés vraiment il colo et puis les alliés système et alerte générale to éviter ce qui oyo baza ko penser ya ko sala réaction nini ko salema to éviter pour vraiment nangongo tout bana mboke belé baza na kati na kubanga na makambo ko salema na niveau ya Kinshasa pour na éviter nini ozana ngo comme ya no bien liluba ya kopesa na bana mboka pe ba combattants nyoso na monde. Bon, à travers tous les combattants, bon, bazali kolanga na mokili mobimba, na diaspora, et puis na Congo, na Kinshasa, na intérieur et Mboka. Le message est facile, simple. Tshisekedi est mort. Tshisekedi ne reviendra plus accueilli. Il faut penser après Tshisekedi. Mais comment? On doit raisonner autrement. Ça, le message est simple. Tokunda Tshisekedi. Et si là, Motuna Moto Azala Ozage. C'est-à-dire de comme si on a face mususu parce que ndengo zali komona ezala même dialogue oyo bazali ko sala lelo boyokaki tout le monde c'est dialogue entre deux personnalités Tshisekedi comme congolais et puis l'étranger rwandais comme pouvoir d'occupation Kanambe entre Bamumbale. Maintenant opposition le congolais le président de congolais a couvert un dialogue. Le pays est resté comment? Ça, c'est un problème, une question à résoudre. Équation à plusieurs inconnus. Il faut te poser un connu pour que résoudre cette équation. Bon, ça la calme. Mon boulot, ça le matin. Tout le monde a dit. On va voir ce qui va arriver après. Mais façon zolo belango nani Tshisekedi président c'est que après kokunda mabi enterrement ya vie kozalande kozala moto. Mais la question déjà ba prémisse. La question ba prémisse na ebisio que qui peut contrôler ba combattant oyo bazali toujours aux aguets ya kosala désordre pas Tshisekedi azalaki bon vanda kimia yo papa to tombeli yo ba vandi kimia. Lelo qui peut le contrôler? Il faut que Tshisekedi moka bota ma pour contrôler bango. Donc tout est possible.
tout est possible. Merci Ndeko, merci. Bino moko boyoki bana mboka, bana Kisasa, partout dans le monde, Paris, Londres, Norvège, Suède, Canada, partout dans le monde, vraiment bozo kama solo, zole kama a on a niveau ya Australie avec notre père Placide ici qui a bien parlé à propos de ce qui se passe dans le niveau ya Congo et puis ba plan ni nous a salema pour l'enterrement ya notre papa Tshisekedi et vraiment de la part il y a Destiny of Africa Production au niveau Australie nous souhaitons Ozali vraiment condoléances belé na niveau ya famille à notre père Etienne Tshisekedi vraiment mes condoléances belé bozala na kimia na Nzambe kimeza na kati na bino Nzambe akosunga oui ezali nzela na biso nyonso surtout o ketebi ke tokokende mkolo moko na yango bana mboka balandi na émission na biso na lelo vraiment bolandi boyoki bozali libre ya commenter commenter na se bozali na ba idée ya kopesa nini ya koloba boloba na se bo s'abonner vraiment nous vous aimons tous et nous remercions vraiment notre papa Placide ici d'avoir venu nous représenter aussi dans niveau plateau ya kolobela moi qui sur ce qui se passe na DCAV na biso nous vous remercions merci papa Placide je crois bien que peut-être tokutana surtout ça la émission mususu tant bokutana na bande kwa Melbourne je sais pas date ce qui date zali fixé na ebité bozana date fixée ou bien na cause information samedi na poko awa pour cérémonie mo zali kuna nazali peut inviter des cérémonies na samedi na poko ce qui na keinde na cause ba information ba détail pe na ko benga pour tout ça la émission na deuxième épisode. Merci vraiment, merci Ndeko Placide. Ba numéro angwana na screen bo benga so bozana ba mituna bo benga. Vraiment je vous laisse à ce moment et à la prochaine. Ciao.